batata, bamama, bandeko waboli, mbote na bino. Boye malamu na lingala motivation. Nazali Patrick Chimanga, tata ya mayangani, mwana ya mama Christine Kala. Lelo tokolobela kosala ya bomoko ya nzoto na molimo na yo. Nto kokoma moto oyo abangaka te. Oyo ezali concept ya Patrick Chimanga mpona kosunga mpe kopesa toli na moto nyonso oyo azali kotala ngai. Eloko moko te ekoki kosalema na coïncidence to kosalema yango moko. Biloko esalemaka mpo moto nto bato ebele bakanisaki yango liboso mpe babongisi nzela malamu mpo yango sikoyo esalema. Sikoyo tolobi tango yo ozolona mbuma ya masango, chance ezali ebeleki yo okoki te kozwa nto kobuka nguba, nto kobuka manyoko. Donc soki yo oloni masango okozwa nto okobuka masango, soki yo oloni nguba okozwa nto okobuka nguba, soki yo oloni manyoko okozwa nto okobuka manyoko. Donc oyo yo ozolona yango wana yo okozwa. Sikoyo question ezali ndenge nini ekoki kozalaki tango ozotala libanda na mokili oyo nto na vi oyo, nto tango ozomitala yo moko okoki komona biloko nyonso oyo esengeli kobongisa mpona yo tika toloba kolonga nto kozwa succès na vi na yo, nto kozwa to koresir eloko songolo nto pakala na vi na yo. Alors wana ekoki kozala likambo oyo esalema, oyo ezalaki na contrôle na yo te. Nto ekoki kozala ke yo ozali capable te ya kotanga bilembo to basigne ya bomoi to basigne ya vie. Pamba te tango ozo comprendre bilembo to basigne ya vie to basigne ya bomoi, ezali tango ozo comprendre ndenge vie to bomoi ezali. Ezali lokola lisano ya damu. Soki oyebi bamibeko to ba règle ya jeu de dame, possibilité ezali ke tango ozo sakana je ekoki kosuka ndenge yo olingi mpo ozo comprendre ba règle to mibeko ya dame. Elingi koloba ete ozali molimo mpo oyebi deja ndenge ekosuka. Soki yo oyebi ba règle ya jeu de dame te, soki yo oyebi règle ya jeu songolo nto pakala te, soki okoki ata koyekola epai ya moto te, soki omiyebi ata yo moko te, na banzi ete okosala bafaute ebele na vie nto bambeba ebele na bomoi na yo. Nto na lisano songolo nto pakala ozali kosakana, esengeli ozwa décision yake liboso ya nyonso ozali kosala mombongo ya yo moko. Kosala mombongo ya yo moko elingi koloba ko investir na yo moko moto, komisala nanu yo moko. Ekoki kozwa une année, ekoki kozwa 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ainsi de suite. Ezali na eloko nto biloko mpona moto nyonso wana ezali point. C'est pourquoi ngai Patrick Chimanga, tata mayangani, mwana mama Christine Kalanga, très important. Nakanisaki ke nakoki kokabola ndambu ya mayele na bwanya na ngai na public na bato nyonso na yo mutozotala ngai na ye biso nyonso na mokili mobimba. Pamba te nayebi ke ezali na ba message oyo esengeli kokabola na bato to kokabola na public. Pamba te
ezali motuya ya koyeba nini ozali kokabola libanda yo na bato, mpe nini ezotikala na kati na yo. Mpona ndakisa to exemple, tango nazali kolobela kozonga na nsima na vie nto korekile na nsima na bomoi nto na vie, kobima nanu libanda ya mokili oyo mpona temps elingi kolobaki, kokende na karton na yo moko to na karton na biso moko, kosala concentration na yo moko to na biso moko, kovanda libanda ya badistraction to kotika badistraction nyonso, neti bafone, neti basocial media, neti bainternet, bafilme, batelevizio, etc. Alors yo ozali prudent mpe na connaissance ya bisika nini yo ozali kolekisa ngonga na yo tango mingi, nini yo ozali kosala na ngonga na yo to na ta na yo ya mokolo nyonso. Ndenge nalobaki, ezali motuya mingi ya koyeba nini ozali kokabola na bato. Awa ezali bisika ya kozwa accès na baméthode ebele oyo yo okoki kosalela mpona koameliore ndenge ozali koyoka mpona bomoi na yo, nto ndenge ozali koyoka mpona bomoi oyo nto mpona vie oyo. Oyo ezali point ya monene mpona lingala motivation. Oyo ezali point ya monene mpona ngai Patrick Chimanga, tata ya Mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga, très important. Alors, ezali problème te ndenge vi na yo ezali sikoyo, ezali problème te. Kasi oyo biso nyonso tokoloba ezali yo oza na nzoto, ngai mpe naza na nzoto. Ezali na baméthode ya kobomba nzoto oyo yo na ngai toyebi. Ozali na makanisi, ngai mpe nazali na makanisi. Ezali na banzela to baméthode ya kodevelope makanisi na yo mpo yo osala bambeba ebele te nto bafaute ebele te na bomoi na yo nto na vie na yo. Tango yo ozali kozwa banikano nto badesizio surtout, elingi koloba ete ezali na banzela ndenge nini yo okozwa banikano to badesizio oyo yo okoregrete te na nsima ya kozwa yango. Ezali na banzela ya kodevelope makanisi na yo mpo yo osala bambeba ebele te to bafaute ebele te na vie na yo ntango yo ozali kozwa badesizio to bamikano. Elingi koloba ete ezali na banzela ndenge nini ya kozwa bamikano to badesizio oyo yo okoregrete te na nsima ya mikolo. Oyo elingi koloba ke ozali kozwa mokano to desizio na boyebi nyonso nto wifiki ya mai. Ezali te lokola makanisi oyo ezali base na baemotion, na makanisi te oyo ezalaki kaka na kanda nto ezalaki ya kosilika. Alors bato bazali na baemotion ya kokesana, sengeli oyeba tozali na baemotion différente, kasi ezali mabe makasi ya kozwa mokano nto kozwa desizio ntango yo ozali na se ya emotion. Ezali makanisi ya mabe penza. Moto nyonso azali na lolendo na ye, biso nyonso tozali na lolendo na biso. Oyo ezali susi na ngai ke yo okende muzindo kati na yo moko mpe omeka kolongola nto kolonga makanisi nyonso oyo ezali kosala ozala oyo yo ozali lelo oyo to sikoyo. Bamakanisi oyo ya mabe okoki kobongisa yango mpe esengeli yo obongisa yango.
ezali mpona kalite ya vie na yo moto. Nto ezali mpona kalite ya vie ya moto nyonso. Yango nde parti oyo ezali très important. Kalite ya vie ya moto to kalite ya vie na yo to kalite ya bomoi. Kasi vie ya kalite ekoki mpe koloba ozali koyoka makasi, ozali confident, ozoyoka stable. Soki okei esika ozoyoka confident makasi, okoki koprotege bato oyo yo olingi makasi na motema. Alors wana elingi koloba ozali koyoka makasi, ozali solide, ozoyoka ke ozali préparé. Oyo ekoki mpe kozala na influence makasi na nzela ya kalite ya bomoi na yo nto kalite ya vie na yo. Na nzela lokola ndenge nini yo ozali kotambola na nzela ya bomoi oyo nto vie oyo. Zala stable. Nyonso oyo ezali koprepare nzoto na molimo na yo na makanisi na yo. Mpo nzoto ezala makasi, esengeli makanisi ezala makasi liboso. Nazali Patrick Chima, pe tomonani mbala nsima. Merci beaucoup. Goodbye.